bandeko botala événement atoza kokanisa ke eza ya lokuta or eza ya solo. Eza ya solo makambo oyo maki wana oyo bazosala awa afe oyo bazosala epa ba chinois eza pena ya solo. Tala maki ndenge eza na kati botala vraiment touti kotokisa yango totokisi yango pendant 1 heure du temps. Tala maki eza makasi yango oyo maki eza makasi donc tala nanu botala ndenge ezali na kati botala bien bandeko ndenge ezali tala maki donc tosala attention pena maki yango oyo tala maki botala maki ndenge ezali vraiment c'est regrettable. On est en train de nous tuer. Donc nous avons fait bouillir ces œufs ici pendant au moins 1 heure du temps. Et regardez comment la maki yango ezali oyo kutu na to pasoli yango te mais botala ndenge ezali tala ndenge eza botala maki etoki pendant 1 heure du temps mais eza pe na solo moko boye non tala non eza makasi maki vraiment est-ce que ozala boye botala nano maki ozofina pena boye makasi mais tala nano botala tala jaune oyo azala na kati mais ye tala ndenge azali tala ndenge akaboli botala ndenge akaboli donc botala bandeko vraiment on dirait caoutchouc moko boye tosombi yango koto na kikanda chers amis eza na kikanda na matadi eza na matadi botala maki ndenge eza botala maki na rompo RTNC maki wana ezali botala tala maki OCC boza wapi regardez maki ndenge eza botala tala nanu maki vraiment ozofina boye makasi boye metala maki maki eza lokola mbala moto azofina boye maki vraiment c'est regrettable. Mboka oyo nzambe kaka sunga biso ba chinois oyo soki bayi koboma biso toyebi te. Merci beaucoup. Partagez, merci.